Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Site Ivan Omboka. Koki ngonga tukuta na bino na masolo na kati ya info16.com, donc info pluriel infos.16.com, donc site au Bolingara Mingi, et puis au Bobetka na YouTube info16.com. Vous avez toutes les informations aux élèves na kati ya mboka na biso to pe libana mboka tozana pour na ko bongo ko servir bino. Merci une fois de plus na confiance au Bobetka nyonso ko sala biso na musala où tu as bino en depuis il y a pas difficulté nyonso tous allez nango mettre but tout c'est bon vraiment qu'on servir bino bandeko nyonso vous êtes en dehors il y a mboka na biso donc je crois masolo ya passeport to nango semaine prochaine domicolo kaka pour le temps que ministre avec interpellé dans le parlement notre bon passeport aliaki munoko et comme non les 16 sous-souté octobre et comité na janvier mais ba député ba fâché donc côté politique za robeba bozongo nyonso kasilelo tu ko betel solo papa Koba frère José Ngunga ou a fêté bongo 25 ans il y a carrière na kati ya Kazangulu a invité qui papa Koba akenda kuna mais ba dans ce binami kuna vraiment mingi pena ba sepela na ngote ndengeni papa Koba bazo bien profaner concert ya Nzambe bazo bien za rapenate ba dans penza abina kuna bazana raison bazana tort abina mo nane frère José a presté kuna et puis na parti oyo ya banani aliaki mbuma Adam na Eva baliaka mbuma to baliaka mbuma te nyonso na bokozwango et puis nous disons merci na yeme babi grand jogo oyo a sa plaisir na mboka na biso soki loboko telemi boye ekiti boye système ga yanene zenga fumbwa kata fumbwa firmin mobele ndombe donc merci na honneur et puis na fierté au salaba na mboka na depuis la France so salango to pesa merci na mama Pepe Ndombe maman abota Djogo donc na ba soutien na ye na ba conseil na les arabiens mais babi derrière mtomnene moi ça n'est pas à la maman Sarachita pemenya papa Firmin Ndombe Mobele azana baso penza solo et puis baso sa action awana kati ya Congo donc mikologoya to sabino pense pas que na poto mais na Kinshasa telo mo ba salate mais bango baza ko investir na mboka ezamalam donc courage à trop maman Sarah Chita na bébé Merverdi donc maman bébé Merverdi aussi ma penza ba malam ponyo so etambula malamu to ba mingite to kende na masolo oyo na concert kitoko to na kata Kazangulu donc merci également na mokonzi Evry Teddy Ndongala to bossa pété depuis Suède Mami Musungu donc bino soza branché et bino tout bana poto to ngara bino tolanda concert ndenge nini elekaki Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Site Ivan Omboka. Papa! Anakira baraka nini? Baraka nini? Mbuma? Ok, merci beaucoup Mbuma. Lelo sai boko sengo ndeko na biso apeti musique. Na sai musique na ngoka. Apeti bien. Zama sunga yake le pena liboso. Musique est bétami bien. Donc là kende. Alors on met la bino Adam et Eva. Mais quand on met ta mouke papa so bowe bango. Kata, maman. Bino boko mettre nzemo on dirait bino e majango. Oui bien la télévision. Merci, Adam Neva yango, bayo kiango. Tata na maman bako décider que madame Neva. Tata na maman bako décider que madame Neva. So na betting que madame Neva après toi masu na commanda pour bango to répéter na bango déjà, papa. Adam Neva bako décider que madame Neva. Papa lobi na maman, Adam Neva badaka mbala. Papa maman lobi non, ezaki mbala te ezaki mbuma. Tata kamati mbate pa maman.
Nataka mwende madepo ya mame. Malamo mama papa koba. Papa koba. Papa koba. Papa koba yaka. Na ye, batuni ga dan ne papa yaka ni ngabe ya lelo ko musute zali mbumba. Esa pe ya solo. Toka nzembo ya dem nyava. Toka yi. Adulti.
Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Site Ivan Omboka. Munungombe mukatoka muyese munungombe munungombe mukatoka muyese munungombe 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 mukatoka muyese munungombe 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 mukatoka muyese munungombe munungombe bayaya munungombe mukatoka muyese munungombe
Nalebisa mutu moko azao moi yebi kaza na pema olongo mpasi outi oya oza ya kolo pre zel otelema olokuma kolo telema za liboso telema olokuma kolo telemi obana nya telemi po yesu aza masi aza moto frère fiancé telema welarmi yebo oza fiancé aza déjà telema serre telema merci serre telema toki alors aza mokonzi te frère bleu oza loin serre kuna okotelema te moyo sanko aza masiya amen mpona pakola yo kuna mpe serre wana aza kuna peme okotelema te yo oza na pema yo moko osomeki yango yawa likambo te na basere kuta frère telema toki alors ozali mosantu masiya eko yawe kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama mosantu masiya yawe kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu masiya yawe kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama mosantu masiya papa babengelela imeo babenga eshadayo babenga yo jevagire masiya kumama alimosantu masiya ozali mosantu masiya yawe kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama mosantu masiya yawe kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama ayoyo kumama yawe kumama ayoyo kumama masiya kumama
Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16, site Ivan Omboka. Voilà, Bolandi Nini concert, il y a frère José Ngunga à jour na niveau ya Kasangolo Nengeli Kaki et Zaramala Mpe Kolonga Kishasa pour kende Kumisankolo en dehors il y a ville et puis Zara na cadre pays à loisir donc bien sûr que loisir et ça très important na via Moutou pour se délasser, se détendre, se défouler même na après ba makambe belé et singapé kozo mon pépé Bolandi ne papa Koba Abini bon bino bo juger est-ce que à BBC concert topé à Bongisi concert donc je crois que Mama Sarah Chita il est pas repère sa point de vue na une équipe le mobimba maman nyo soba c'est qui toko na poto to lingi bino to pesi nyo soba mbote ba nyo soba soutenir Mama Sarah Chita donc beau s'abonner force ya kozo ba information ba concert qui toko boye ba information nyo so ezaka c'est simple matika na moi l'école peut remis s'abonner au cliquer et kozo ba information so dès que biso de lancer automatiquement yo oza brancher na kati ya info16.com aux informations nous sommes donc pour la nappe sous ndenge maman Karine Pala qui n'a coupé sa conférence dans cette école et puis il y a notre frère Janely Imbula à ce qui peut donc à ce qui Varese G de Varese dans l'école mais dans la minute firmer mon bel épée à Koloba. Akoya, Akosa geste, tu accompagné ensemble avec ONG Tozanango, vous a dirigé dans serviteur Nabino que je suis, Moto Yasika, firmé mon bel babino makamusus, balé. Mais quand il n'y a pas de balle dans la école, qu'on peut s'en jouer de Varese, moi ba ballon et ça arabien. Nabi mabé, na habité, botika malamu, nzamba pambola biso, kimia. Et là on enseigne à Bino, tout le bataille il va moko malam pour namboka na biso. Mboko etamba malamu te. Quand je priais sincèrement, Dieu m'a dit tout le monde moko pour na mboka na biso. Tout le monde m'a mingi pour na école mboko ko bonga société to fingi mingi. Mais bandeko nanga besoin na bien pena. Besoin au sérieux. Tout ba malam. Merci et puis image qui derrière caméra donc besoin d'avoir image qui toko ba prise qui toko donc merci na et puis donc yé deux fois té botika malam tokuta na prochaine occasion. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16, site Ivan Omboka.